Ningeza boy moi était talanda ko za studio na futa pa moya ko zwanda ko ya munene o ko futa ngo ezate utala ndenge komi ya ona sala appel na mutinyo so ya mutia malamba comprendre na yuka batola ndako longwe chevron moko eye ebetanga awa na mukongo ba na ko kwea quand on a quoi ne bateau yo baya ko filmer ngai ne bateau balwe na kufi mais simbité donc biloko poli tout so luka pena bo soutenir biso moni ngai na za artiste na sala théâtre et musique mais ba condition nazo vivre nango eza ba condition moko très critique eza na vivre ne boye na vivre boye na za ka wana studio tout ça boyeli kamanda ko non bilo musuba yibi exact bilo musuba yibi bona ba vertige pena na contrôle te melo na yebi ke bayibi pena mo ba biloko chombola ngamo kwa na sikaki wana zo mona ngote ba biloko belebele TV na ngamo pe ya mukeza kawa mo ba place mo nike wana wa pe bayibi na lubila ka ngo bande ko ba aider ngai po nazwa ndako mususu ata studio na mizwana na vanda ponde na lo baboye mwasi akimaki na ye parce que moninga na asuza moite moya ofuta ndako ezate mandako ezate nazola na église pasi na ezare nzambe un jour siko mwasi akimi oka na circonstance ndenge mvula ebetaki batola ndako epumbuki ozangi place afana ne mwasi akimi ona bana bon nazangi place akolala mwasi pe amoni a profitant wakena ye wana vraiment ça moi non légitime ou bien carrément moi ça to botana bana mibale moko akufa nde ye wana tuzana na 11 asali mokili yango nini pona mona kampasi ya boye pasi ya motindo ya boye ngana nakoka na ngai te o nzambe ya kosunga ngai asali mokili yango nini on a mérité un patient boye. L'homme, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopé sabino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour ko luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonios surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na ne salamate bangonio surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse prophète TV boko mona ba témoignage ba belé oyo babika déjà oyo basala na kumisi nzambe ya Hosanna na kumisi nzambe Papa Moïse kwa bikisinga na malade estomac na banda ko souffrir mingi na estomac ezaki soke kanginga nazo lala te ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimangai kolia mate sou pasi babilo musuko lia ngo très difficile depuis Papa Moïse abondela pona ngai nazo kimia nzambe Papa Moïse asalinga minene abikisinga na estomac na melaka lisu pantomètre te na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba Pambola Papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, où vous en contrat, où vous Moussala, après quelques temps, Kakaboye, Mukolo compagnie Yini ou Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au Koutanana prophète Moïse, le prophète Moïse est un homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, masque à régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonsor. Nzambe a fumola la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont locaté. Docteur Baibisanga
et pour yokati na ki na ba deux rendez-vous dans l'hôpital ya minene ba bisinga et pour yokati moyen pe ba la opération pesati en tout cas na vanditi lelo na yoka na ngai te na lito na nga gauche mwana na yo komo na nani na yo ko lobi mwana na nga komo mwana na nga liboso komo na nani Marcel nazoka na kangika lito yo kaka nazoko na oyo banda koyoka te ça veut dire que la yoki zambe ya ngai oh na pusi ku téléphone musika pour fait my god nazozela bino nyonso tout na moto puissante chez Dr Cathy Munga. Comment dans la sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosura bandeko bazali na bokomi ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motupa si intense, sinusite, awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na Pesibinombote na Kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na zelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue Kombo nango eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 Mbote na balandinyo surtout ya super promo 243 de Yves Pan le boss balandinyo surtout ya chez biso télévision et balandinyo surtout ya chez Cecilia TV. Merci beaucoup kozala patient kotalanga lisusu très heureuse de savoir que vous êtes nombreux sur vos postes téléviseurs. Babi, c'est la servante de la presse, bien moi votre servante Cecilia. Cecilia, toyena émission Nabiso, il y a toujours to continuer témoignage, mais témoignage Nabiso Ezalina Papa Kisita. Papa Kisita tomoni à limwa azaraisusu na succès te akenda wapi baloba akufa na recherche na biso ya Yves Ipano le boss na Chic Muka Babino to lukana nu papa Kisita toyeba baloba akufa ou bien zali beaucoup découvrir ensemble ce qui papa Kisita nine komelela qui est pour na média baloba ke papa Kisita akufa qui je dis merci à évangéliste et long à mosali nanko babi domestique ya Nzambe à mon papa Gisle Pemba depuis Afrique du Sud. Je dis merci aussi à mon frère Yannick Nsiala, babi petit akati, babi petit akati, osa posa kara darbendo, benga contacter nga na peso namba ya Yannick ozakara bien toutes sortes ya jara car osa na posa orozongo. Et je dis merci aussi à star du moment, star du moment docteur Joël Mundandi, babi Fatih Santé ne Maramuto support docteur Joël Mundandi. Et je dis merci aussi na
téléspectateurs, merci na ba onyo surtout bobenganga, merci na ba commentaire na bisno, merci na ba reproche na bino yangonde ezo salanga na avancé. Je dis merci à mon frère Chris Asmani qui est derrière la caméra, Babi Moutazo vraiment la servante Bilili. Je dis merci à tout à l'heure Chris Fungole langa caméra nanga na pesa invité nanga mbote. Je dis bonjour papa Kisita. Bonjour maman Kitoko moi ça pembe. Moi si il y a pour présenter la mise au bateau. Papa boni. Kitoko pele. Okenda wapi? Nazali. Okufate? Wande bato aloba me ngana za moyo. Ok, na balandinyo surtout il y a super promo 243 et ya Chebiso télévision bazan pour ça ba découvrir papa Kisita outa wapi, obimela na groupe nini, okenda wapi, omona na kalisusu te mais quand on rencontre les biso vraiment na lombango. Ok, merci beaucoup moi ça pembe. Ngai na banda théâtre en église, na communauté luthérienne unie d'Isaïr, na protestant. Nde na banda théâtre. Omoni kala théâtre to banda kiango ba série à to sala ba film à Yesu. Nde to banda théâtre. On après Mystère Siatoula, Mystère Siatoul ayo zwangai nde to bandi ko sala na ye na ndenge mangwaou ndenge wana azwaki ngai nde to bandi travailler na mangwaou na ko yebana après ngai esobe mundweri gaou nde to sali Lisi Boy eko sala groupe Lisi Boy na ndenge ba na longwaka a partir ya okosila ba makambu nde na eko se retrouver bon na ba groupe onyo surtout au tamboli ba koselo makamuni ba kosele yo papa et ça te que misala na o ya mabe parce que obana ko travailler na matadi na groupe moko et toi de louange si je me trompe pas bakangaka ondoki kuna na matadi tomoni lelo ndako na mvule betaki ndako epumbuki batol nyo surtout elongwe papa eza misala mabe na moko tende ezo réclamer yo nasali mokili yango nini pona mona kampasi ya boye pasi ya motindo ya boye ngana nakoka na ngai te o nzambe ya kosunga ngai ye nasali mokili yango nini pona merite mpasi ya boye pasi ya motindo boye ngana nakoka na ngai te mama moto ayebaka vi ya moto eza nzambe ayebaka kati ya moto oyo ebombama eza nzambe moto ya mokili akoyeba kati ya moto te moto ya mokili ayebaka kaka libanda ya moto me kati ya moto ayebaka yango eza nzambe nyonso bato balobaka nasengaka merci epai ya nzambe nzambe apambolaka bango kaka soki mpe bafulaka nga bafulaka kaka me nga nayebi naza ya nzambe mpo nayembaka mpe na nzembo Kisita aza ya nzambe sala mosala na yo sala mosala na vi nanga nayebiki ndoki te nayebika nzambe nayaka nzambe et bon, le groupe a travaillé dans Matadi, Bakangaki Yondoki, Oyozonga Congo, Orolobani, parce que, en tout cas, et pensant que vraiment, j'espère que vous allez reconnaître, on a travaillé dans le groupe dans Matadi, dans le groupe Étoile de louange. J'ai dit merci à papa et longa, babi papa Zana toujours pour leur support moi. Mais pourquoi tu vas supporter toi la montée? Son moutou, yon a travaillé, na yo, ozana bakisi na yo. Nga tellement naza na bunzambe et comme na tango moko boye okolinga obebisa réputation la po bamona yo malamu nga bamona nga mabe mais moto ajuge yo eza oyo asala oyambaki nanu sango oyo lolenge nini epanzani na media papa Kisita akufi oyambelaki yango no ndeni biso nyonso toyebaki ke oza ya kokufa ezalaki nini esalaki balobelaki okufaki pour quelle raison média et publiaki ke yo okufi ezalaki nini mais quand on expliquer ba téléspectateurs nyonso surtout ya la servante de la presse bon c'était comme ça navanda na ndaku vers 16h du matin 16h 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 le soir du matin Zaratongo. Voilà, il y a un peu de bossani. Là-bas 16h à moi. Mboula il bando beta pepe makasi. Wala moi na mwasi bazaki na wenze.
ngala ndako. Alors directement na comprendre te na yuka batola ndako longwe chevron moko eye ebetanga awa na mukongo awa ba na yako kweya tango na kweyi nde bato yo baya ko filme ngai nde bato balobe na kufi menzoka na kufa kitezaki nde batoli ya ndako mote pumbwaki yakuti na profiter puisque na leka pe na mission moko na lobila ka bandeko ba aider ngai po nazwa ndako mususu ata studio na mizwa nanu na vanda po nde na lo baboy mwasi akimaki na ye parce que amoninga na asuza mwa te mwa ya ofuta ndako ezate c'est ça ezaki nde batola ndako mote kimaki esalaki te nde toyokelaki bamisala mabe na yo ndenge outaki matadi bakindoki osalaki kuna oye Kinshasa baproblème wana elandi yo oye kokufa na ndako donc ezalaki ne vula etombolaki batol na ngai soki oke na njili na quartier 4 na avenue Kizu otuni bana Kizu ezala bana Kizu nyonso baza na poto ba Germaine Nkaka ba ya Rosa ba Vie Sezo ba Mayemba ba Charlie ba Noé ba tutu wana ba Julien ba Verex ba koyebisa bino kisi taza nani ba koyebisa bino ngala botami na Kizu na vana Kizu kutu ba sermo na zo molimo na bana robikola ozo comprendre oui kene na CVS na njili na quartier 7 otuna bango lolenge ni ngala bana ko sambela batu lolenge na bana ko sala ba jeune parce que soki nzamba kotika ta mutu asa na éclairage mais bata kisi ba kolingeta ndelo beaucoup de comédiens bele ba comme na ba kisi alors so na sala groupe na ozo na kisi la au moins na briller moi ko sepela ngata parce que na yekoli théâtre na ngolu ya nzambe na sala force nzambe yango na soki mutu azala kisi kolinga ngate mama alinga ngate akolinga tata muke bino bosa ndenge po bato aider ngate mais nzamba osala ata yo ata chaîne o Chic Mukadi na papa na musu il va y pas non de super promo de 143 oko sunga na zulu kata studio moi garantie studio pona nazwa ndako tala moi sakimi pasi mais ils arrivent nzamba un jour sunga so ndeko moi sunga nazanga opesa merci tata na nzela etandrike siko mwasi akimi oka na circonstance ndenge mvula ebetaki batola ndako epumbuki ozangi place afana ne mwasi akimi ona bana bon nazangi place akolala mwasi pe amoni a profitant wakena ye wana vraiment za mwasi no légitime ou bien carrément mwasi nanga tobotani bana mibale moko akufa nde ye wana tozali na 11 ans po liboso na botala bana mibale Kisimi na Shukrani aza na matete pakoko na bango Kisimi bakende na mama na bango na bateke nde mwana oyo toyembaka na ye Shani bebe Shani Pole toyembaka na ye nde moto azali awa mais avandi na mama na bango tellement ndako eza te nazolala na église c'est ça eza ozo futa poka sete ya marambu oyo sala papa kisita parce que nazo insister loko wana o ignorango na matadi bakangaka yo ndoki na groupe ya étoile si je me trompe étoile de louange quelque chose comme ça bakangaka yo ndoki eza pona bongo to ozo futa poka sete bazana preuve ya eloko yo baloba bana preuve so bana preuve baloba mais un jour nzamba osambisa bango babebisaka réputation na bango nzambe asala biso yo liwo ezali so moto akufi un jour osambisama nzambe osambisa yo na makambo oyo ozoloba na bato pourquoi yo fo olobaka mabe mais malamu olobaka te olobaka mabe pourquoi ya pasi nga nayebi misala te ya mama bon so nayebi yango to nayebi yango te nzambe moto ayebi bakongo bayembaka enzambi zei nzambe moto ayebi c'est pas moi nga moto yo c'est toi mais comment na yo pe moi mabe eza mingi mopanzi na yo groupe. Oui allô madame bonjour. Oui madame mais c'est quoi pour mater eza ka na bandal city avenue Pati numéro 325 non je suis
esika obunga te juste na re pharmacie wana omona mpe pano na biso eza likolo wana l'essentiel eza vraiment esika obunga ozana merci nayepa na yo mosantu yo onisanga loboko na yo zabalolo azosala l'essentiel on a nyonso toza na tout spaghetti toza na baloso toza na bapantex toza na baji toza na basol donc ya ndenge ya Paris kuna Belgique London mwana poto nyonso ayaka ana kisi tapela numéro na biso ya téléphone 097 83 43 746 quel stock vraiment cliente satisfaite merci na yo bato bazokufa baartère baartiste na yo bazokufa mingi olekisaka bango lolenge nini mpo histoire na yo vraiment papa Kisita eleki na matadi kuna ndenge moko na groupe no baartère baartiste no bazokufa eza nini osoka sango na groupe na ngo mutakufi ebele nga groupe na ngo mutakufi te bana na bani groupe na ngai Lisi boy yanga oyo sobete nga mutakufi te nga mutakufi te nga ofisi ko so muto epala ngai fona ko sabino jeune il faut na bete da état d'âme na yo parce que yo za éducateur oza acteur oko éduquer masse il faut na état d'âme na yo omoni yango batu ba mona que non le type to kozana pembeni te ki maka muinda la lampe qui brille à moi. Moi, je cherche l'Éternel des armées. Toi, tu cherches le diable, Satan. Et on a profité de la comédie, Belo, Basimbi, Bakisi, Bokeba. Yesu, Agosambisa. Yesu, Agosambisa. Tomoni, comédien, il y a un groupe qui travaille par président Mundweri. Bakende qui pour renouveler tombe si c'est comme ça la tombe il y a président Mundweri mais tout monde qui a été confirmé maloba o eloba maka vi que ndenge bakangara yondo qui n'allait passer ba ranking o ezalaki yango la raison laquelle o ezalaki que on s'est présenté te pour batu nyonso bazalaki sauf yo papa Kisita donc moni ngai nazali na ba choc ya Mukongo ne chevre ko elenga Mukongo vule betaille. On a moyen ça moi distance à milles été en plus là na banda oyoka kaka ve gao ndem na lobake il faut que nous ça la ko soigner place ya pauvre monde vraiment na linga bana na yesu to abidias na ngolonga na ye mama ive to za ngolonga na ye na soki na ye baki fana kendeka ata makabo ba koselanga kalanga chaka na mutema te pona kangela ka mutu kanda moi mubumba te na nzamba salanga nyanga tuna bana kizu nyonso bagena poto ba meshe badubadu bakoyebisa yo ke na kangela ka na umela ka mutu kanda te basalanga ningwana nga to salinga mabe salanga mabe moi je m'en fous de ça mais na ninga kanga mutu kanda moi mubumba te na limbisa facilement na limbisa vraiment nozo monanga ezala nini o lobi ke ranki nango ezalaki nini o lobi ke batu babandaki kokanisa ke ndenge makamwana ezalaki esesila okangi batu osalaki nini papa Kisita wapi na Lisi Boy non parce que na Lisi Boy tu avais 4 présidents tu as une nouvelle on n'est pas mangwa to longwe ngai esobe pauvre Mundweri moli monevana na kimia na vegao tu es ça Lisi Boy tu as signé contrat na société moi Masanga tu signé contrat na société moko ya mafuta ozomona siko na kata groupe na biso po ana osité comme monter na kata groupe na biso mosusu komona tu okanaki faut futa 37 personnes na liste d'appel tu vas futa 37 mais grandement surpris bah tu vas futa 50 personnes mais pourquoi 50 parce que musuba yekola nani
nzoka ba miso bazwa basi ba makango moni ba chef à groupe so basi kitoko ba na ba groupe ngo kolula ngo na sida et quoi mingi na ngambo ya ba wa bana ba président ba artiste ba président ya groupe na ba président donc ba président nyoso groupe ba sala bongo ya ba groupe théâtral nyoso la plupart oh yo confirmé nazo na ba no vrai ngamo ko na zala kata million na yebi ki ndumba o yevenera na théâtre na yebi ki ndumba o yevenera na théâtre c'est pour pas messer ba actrice belé o ba ya na groupe na yo o biteke ba na mbali na ba yo zo baby sa bango zo baby sa bango na ba kisi na yo o zo tikela bango ba malédiction ba mababe ba na ba lo ba la té c'est pas bon alors c'est quoi tant na lobby na ko mutu mabe que non ndenge zaboye ba futa na nuka 37 wana ozo comprendre pour futa bango bien et ça te bon futa moi la théâtre bon o azo ko même ko zo ndako te bon futa na 35 wana pour ba zo ka moi pe ya futa ndako ya koliaka mais bino bozo ba makango na bino botiela kati pour pesa bango moi ndambo wana pour toujours balinga kabino ngabi te to futa na 37 wana to futa bango bien pour 37 wana so bazwa moya au futela ndako pour moi le théâtre ba président théâtre gamdo on a son jeep a son voiture a son ndako au futela tamzo à $500 $700 mais bana oyo bazo sala na kata groupe atanda ko $150 bazo lemba la kozwa wana oboki na libanga nazo boka te nazo oboki sobe oh pourquoi tanga comme phénomène oboki vie gao pourquoi tanga comme la bango na ba comme mudu te nazo le mande comme ba président comment on a un milieu de théâtre, animateur, mais nous avons un comédien, une carte de santé. Il y a un tout dans ma lembe, il y a une question dans la tout na yo. Tout le monde est là, comédien, une carte de santé HG. La carte de santé, maman la carte de santé, il y a des artistes, aux maladies, y compris ceux qui sont mariés ou qui ont un traitement. J'espère que vous avez la carte. Nazoa quitté. Quoi? Il y a un homme qui est jaloux. Et ça, il y a un comédien. Au moins, il y a un kala et ça là qui ceux qui ont sango na kingakati. Bakimangwa balia. Nous sommes denga benga tilinga madesu na sani na bando liabo na suka lobi nga utiki ngakati na bangaki na bangaki ngabi kingakati esa nga bien te na lobaki mkomoko te babenga na makamba kingakati esa ni kingakati na linga ngote poani moi j'aime Félix ouais na linga Félix omoni na linga mutu oyo azo sunga batu na misala. Vous comprenez? Mais la zobo ya bat oyo boke ba paye $500 ba paye bino ba bilo après suka lango yo bongo na kingakati nga bongo na ninga te ngai selonga vous comprenez? So mutamoni ka okanga kangai na lobi ke na ninga kingakati te, c'est ça le problème. Papa, le bana s'engage que moi je fais que mon travail n'a pas de problème parce que ce n'est pas l'émission politique. Politique, mais la lobby que Nangaï, ceux qui veulent bien Nangaï, n'a pas makamba kingakati na okete. On a l'ingaka kingakati te, na bateau bazana kingakati, c'est tout. Zuta na Nangaï, c'est ça. Oui, moi peuple a souffert trop, peuple a mieux commis. Nazara kanda, il y a des politiciens belé au mieux que le peuple. Poto to boyi ba politicien obazo yiba mbongo ya Congo ebele ba comme na ba poste ba 20 milliards mais mbongo na c'est 4 milliards. Mais c'est quoi ça? Quelle histoire ba politicien ba ça mabe ba batu mabe on peut pas ngakati on peut se ba ngombe na ba soso ale lobi ba batongo bazo kufa. C'est quoi ça? Oh moi je n'aime pas ça. Parce que au Kendara papa qui s'est allé je m'en fous de ça. Oh, Asen. Bon, quelque chose à remarquer que ma tame est minene. Net mutumo sa zo liboma azo bakisa ya bato baner.
kofinga ka ba konzi oyo bazaka même bana ya ba congolais pire yo lubaka mabe na bango tala mutu le livre petit pas et comment on va finga boketu na ninga kote na ninga kote boketu na ninga kote dites vraiment le pas poli boketu zo sepela oza congolais munga za na ba mentalité yo boketu za ngote oza nani yo nzamba pele mongo to pesi yo ngo ozu moi succès au moni lokola yo na yo so nzamba pele mongo to pesa gote donc la poto ko finga ba keba Félix et bemba boketu et bemba boketu tama lokola livre petit pas nana kanda boketu nana kanda na wa bolia bambongo ya ba konzebela yalo bongo finga musika yaka wato bunda bitumbo yo na kanda suta ba Rwanda keba na kota na este wana donc ndenge bana goma bana kota donc ba Rwanda bo keba na binoa na mo konzela bino soluka malheur ya ba Congolais peuple a souffrir à cause de mino yibaka richesse ya mboka mais c'est quoi quelle histoire ça en tout cas papa qui cite na habité so kanela ki boketu et so ni bon un problème là boketu na linga ke te boketu wana asala ali go finga pourquoi go finga donc yo linga ke te ka pa finga asa finga so ka ba ya pese poste rezoate pardon ngako kana ngaba problème te na moni on a ba silabisi ozongi classe ngoko sala politique ou ben nini po na âge na yo oza de papa mukolo koli makasi po ozala comédien na ba silabiso âge ça wani âge ça on sa politique yo ça pesa moi ça boy na bota libala mitante âge ni yo zolbana na makasi moi nena boye nazo sala prise de vie n'école nini INPP nazotanga kuna na yeko la caméra omone caméra de filmer biso na yeko la ya Chris Asman na yeko la tala yango natanga na INPP na yeko la caméra parce que lobi na sala ba filmer ya kitoko ba filmer ezate ba théâtre on est tata biloko na sexe sabato nga ba filmer comme ça le roi bo finga nga bo mona que non partout dans le monde va produire nga ba beta maboko parce que théâtre za musala et puis to longwa na théâtre ti bo komaka théâtre za sur théâtre té et ça télégrammatique et ça télégrammatique que ça la série télévisée nous dans ça la série qui cite moi donc on a la raison laquelle ils ont une classe de rose sur un succès dans mamba théâtre qui no sali que ba guana yo et silisio kwaima obité na son classe na changer méthode ya bandi karaté comme na succès za kisi. Mais moi je suis la servante de Dieu, la servante de la presse. Bien ça va le servante. La chez Cecilia TV, c'est super promo de sa 43 ou chez Bisso Télévision ou quoi. Il y a Yves Pan le boss. Yves Pan le boss. Mobali kitoko, il veut pas ni les bosser. Allez, songa papa qui cite, ambalaka papa papa. Ah, songa, et ça m'a fait bien, ça m'a kitoko. Yo moro musicien, yo moro côté classe, yo moro comédien. Eh papa, Naza artiste comédien, Naza guitariste. Vous comprenez? Natchaka sur filage. Na yeko lango lelo nazo yeko la kokumba mutuka lelo nazo yeko la ko filmer na moni ke nazo za déception mingi na ba artiste po eloko nzamba chakati na ngesala bango kimfi amfita kimbata ntsumba yango na décider na tanga caméra ato pimeli ngai mais na caméra na rozombo créer ba film yo monde succès zayo te oza aussi la oko c'est la batuke o ba linga te fou m'en fou succès si là mais nous tapons à succès ensemble yonde pole nanga oyona tela gamotema je vais gérer l'éternel des armées azanga conseiller yende mutakolo ba apambolanga yepe mutakolo ba bomanga na banga kate nazaka sir na tata
nzambe yo napesa yo nini osala nga kisita kitoko osala mwasi boye ya pembe. Alors numéro na ngai so mutango benga ngai. Non, c'est là non si cité. Monsieur za ngai ba question za nga ba réponse eza yo. Christian Asuma no signalé ngate que la servante to chité malgré que nga mona ebi que to lingi to chité mais ele monsieur za nga ba question za nga ba réponse ya yo. Nangi na tuna selo yo mbiaka mukolo na musala o za artiste comédien ya kala o to yebe papa kisita malgré ba succès et sila yo olimo mais to yebi yo osala pe succès na ba époque na yo le tozo mona ba leki na bino o bazoya na simala musala bazoku famille tomoni atozolela des comédiennes et ça la comédienne moko si je n'ai pas oublié le nom Lisa et l'autre Diana Oya Koufi na Brazzaville okokolo banini pona baleki na yo pona komona ba artiste comédien lolenge ba kufa ko ba nyama tomona ki papa na biso évangéliste papa de la foi hein papa de la foi alobelela ki yango naza kuna émission na papa hein papa émission na déjà on a photo tourner alobelela ki likambu ya ba comédien ke ba kokufa okolo banini bo sala nini po bokota hémorragie opo ezo continuer kaka. Jean-Paul Mayamba parce que Jean-Paul Mayamba de la foi Mayata. OK, Jean-Paul Mayata de la foi, ça c'est mon papa. Ngai mes condoléances tout d'abord na famille nyonso oyo bauti ko bungisa ba actrice minene ya mboka na biso. Mes condoléances à ba comédien nyonso oyo toti ko perdre basi ya kilo na mboka na biso. Et ça nga passe mais liwa loko les zaka nzambe za problème te mais loko na pesa conseil na ba comédien nyonso na basi pe mibali nyonso ba théâtre mutu nyonso luka nzambe te ba nzambe ya solo et bien na monde théâtre ba te belle ba kon parler ba poudre pour un succès non c'est pas bon voilà ça qui diable ba te belle ba parler ba mafuta hein pour ba ngenga ka ba zo ba ngona ba société ba le ka bona ba mona ba non soko yebi musala na yo ozana posa kisite ah luka vrai nzambe to luka nzambe nzambe ozana posa na biso bo luka pena nzambe to tangu liwe ko ya OK n'est pas nzambe mais sans za muta ba poudre oza muta ba kisi comédienne likoloka théâtre maboke ko simba kisi ozo lexa bana non ozo lexa ba actrice pe ba acteur mais c'est malheureux tu vas souffrir. OK n'est pas un diable. Les fait le pena monte pena. C'est ça. Tobana le bali comme il y a ma carte na monto to longa ki ngo momke. Likama ba carte ba combiner na zoba na ba vieux masumu. Yemta aza chef ba tête no ezama be. Tangu Kabila azaki président na mboka oyo. Bino nyonso ba comédien. Bon, ce n'est pas Kabila. Kinga kati ma deux mondo basoso. Voilà biso tuzolanda papa Tshisekedi. Mais lelo yo bino soso ba comédien ngo. Bolongo sungamba Kabila. Bo yesu na mama Denise tala ko bino ba Kabila mais bozu ba carte. Bozo zo ba traitement na ESG. Mais biso ezate. Bobenga biso te po pona na bosala groupe na bino hein. So comédien Koufi. Bozwaka bambonga na bakonzi ekolia bino na ebisi bino ekolia bino pesa numéro ya téléphone ba nyo surtout ba na posa contacter et soki oroza na liloba moko ya aide pona ndenge mwasi akimio na bana na place ofanda te et orolo banini pona ba landinyo surtout ya chebiso télévision na ya super promo 243 na ya chez Cecilia TV orolinga asunga pesa numéro ya téléphone. OK, merci beaucoup. Pona mwasi ko ta problème te. Mais problème est alinde pour ndako. Pour moi c'est un problème te. Pour moi c'est un problème te à poninzela na ye. Ah poninzela na ye menga kisita na la posa na zona ndako na vansa makam na zona mwana na ngato yemba ka neto vanda mwasi nzamba yebi akoyiko sunga tozongani. Numéro na ngai ezali 089 54 45 844 plus ce que nous bolobaka plus 243 code d'Amboka oui plus 243 il y a Yves Panpé il y a super promo 243 alors 89
54 45 844. Na pesi mbote na mama na ngai Dédé Chantal Kapanga. Asali AABA. Mama Chantal Kapanga na pesi mbote. Na pesi mbote na Mister Siatul za awa yaki makambu ya gouverneur. Na pesi mbote na phénomène sobe mon petit vraiment likambo salenga mukwana na sepela itota na yela ndako na yo. Na pesi mbote na José de Londres muku wa ngombe. Na pesi mbote na Sai petit la ngai vraiment tango mwana kufaka na sepela na Jesu sala ngai. Na pesi mbote na petit la ngai de loin. Na pesi mbote na Calebre. Na pesi mbote na tous les comédiens. Na pesi mbote na bana kizu nyonso o basomlenga machine à surfilage bien que zoka campagne bazo bomisango moi c'est mutaboma ki ango mais silike bana kizu nyonso o bazana photo nzamba pambola bino yo moi ça salio ninga pe na moi si ozo betela moi si c'était moi si mutaboma ki ango likambute moi ça za na problème tenda oh yo batu ba sungonde ni soki ozo tia moi si mupandi batu ba yo ko mawa oza on marié oza na moi si ba lukelo mbongo yo zo tia ça problème ezali nde soki yo salaka kindumba omoni ko sunga te oh mais ça za nzambe soutenir nga oui kindumba za mabe obi kindumba so kindumba ekopesa o sida kindumba ekopesa libabe kindumba ekoloka vi na yo mobimba kindumba wana ozomona eza mabe nzamba ningi ndumba te nzamba ningi nde ndumba abongwana akoma ya Yesu Kristo Masia omoni ngani aza boye moi je suis vrai pasteur ba prophète ebele bakoti bonganga bazo prophétiser na kisi mais ngai naza ya nzambe soki mutu amonaka nga mabe seka aza ya diable moi kisi ta je suis fils de Dieu, fils de l'Éternel des armées. Moi, je connais l'Éternel des armées. Moi, je prêche, moi, je chante. Tout le monde, Matou Samuel, Akoye Bisayo. Tout le monde, José Nzita, Akoye Bisayo. Tout le monde, Mbongo, Tokota, le premier studio de la PSI à la 14e mairie. Akoye Bisayo. Tout l'évangéliste, c'est Denis Ngonde, qui est partout par apôtre Tambouloukoki, na PSI Mbote Sikazali. Donc ça les belé en Nzambe ba film panga ba tala ba mola ka naza Nzambe kote belé ba pekisa nga théâtre pour bazo que nga likunya pour naza Nzambe mais Nzamba pamola sala biso a capella fato kabona nzembo yemba ya o emana longbongo emana Denis Ngonde o emana José Nzita sala biso ka mutu moko mo a capella mukie poto kabona na ambiance émission kitoko beno bampange luwa nsangoluwa beno bampange luwa nsangoluwa Mwana nzambi kakalando kikwe mwana nzambi kalendi zonza kwe mwana nzambi kakalando kikwe mwana nzambe mibale te mwana nzambe mwasi moko kaka ya mumweni nzimbu katu mumpimpa nzimbu wawa nsunilu minanga mumpimpa kwelu bakilangazo na moyo zile ba matembele ba uangila na butu misuni ya batu mawa nzamba boyi kindo. Merci beaucoup Nabalandi surtout ya Cécilia la servante de la presse. Merci beaucoup. On a abonné surtout babino surtout bozo s'abonner bozo sapotinga et merci beaucoup Nabalandi à Chebiso télévision et à Super Promo 243. Quant à moi je dis bye bye, on se revoit à la prochaine. Émission qui toque ouais. Azo salé naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na zamba lolo yo azo sale zamba kaba sangolue azo sale salilanga Yesu Yesu salilanga Yesu Yesu Alléluia Yesu azana pamoja Tomba mana yo Jésus Kombamba Tirobo
Yesu nalingi na tatola Yesu papa nalingi na témoigner nzambe alonda ye nga mpe na tatola bonzambe na yo biso ya bato yoka bosenga na nga nzambe akabasa ye yoka shije na nga ye nzambe alonda ye na ye na bapasi na nga libosa bonzambe na yo na ye na kozanga na nga libosa bonzambe na yo salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso kundela nga yeso kundela nga yeso yeso kundela nga yeso yeso kundela nga yo Longisanga yeso yeso Longisanga yeso yeso Longisanga yeso yeso Longisanga yo Longisanga yeso yeso Nale bibia bisenga senga nsanga londa Nale bibia pesanga kabela nga bisenga senga Yesu moko nini ye bato bakolia pe na nsima na ngai Yesu moko nini ye bato bakolata pe na nsima na ngai Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na nsima na ngai nalebi mpe bisengasenga nzambe alonda ye lokota ngai yeso yeso lokota ngai yeso yeso lokota ngai jesu kotika ngai te lokota ngai oyo tombola ngai yeso tombola ngai yeso yeso tombola ngai oyo lelelelelele mesa wafako lelelelelele mesa wafako watitishina watitishina nsambi watsenzelela watitishina watitishina nsambi watsenzelela yeso yeso lesa mukatanga lesa lesa mukatanga lesa lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa aleluya chilobo chilobo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yembezanga libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yembezanga libela lelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na nga ye nzambe alonda ye nazalaka loka te apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wabi bafisi di prophète
bana royaume de Dieu, bana centre de réveil. Nous sommes bougés, nous sommes bougés. Obina kawa pied. Pour la pambola yo ingénieur qui. On est ensemble. Na yesu longo